Quand le soleil se lève, l'espoir s'éveille. Une parole réchauffe nos cœurs. Au milieu de la vie et de toutes ces luttes, il y a une voix qui apporte lumière et amour. Tango mwa ezali kotelema, elikia ezali kolamuka. Liloba moko ezali kopesa molunge na mitima na biso. Na katikati ya bomoi mpe bitumba na yango nyonso. Ezali mongongo moko epesaka pole mpe bolingo. C'est Tasse Café TV, ce n'est pas de simples paroles. Ce sont des mots qui nourrissent et élèvent l'esprit. Au nom de Dieu, nous marchons chaque jour, avec la foi et la vérité qui nous poussent. Ezali Tasse Café TV, ezali te kaka maloba pamba, ezali maloba oyo epesaka biloko na elimo. na kombo ya Nzambe tozali kotambola mokolo na mokolo. Na kondima mpe sololo oyo etindaka biso. Chaque émission est comme une prière, un moment pour réfléchir, pour croire, pour toutes les familles, amis et nations. C'est Tasse Café TV, La voix de l'espoir et de la vision. émission nyonso ezali lokola libondeli. Tango moko ya kokanisa mpe ya kondima. Pona mabota nyonso, baninga mpe bikolo nyonso. Ezali Tasse Café TV, Mongongo elikia mpe emoniseli. c'est Tasse Café TV. Nous sommes là chaque matin pour te guider, pour que tu n'aies pas peur du chemin. Garde la foi, garde l'amour, nous sommes Tasse Café pour toi. Ezali Tasse Café TV. Tozali awa na ntongo nyonso, mpona kolakisa yo nzela, mpo ozala na kobanga te. Bomba kondima, bomba bolingo, tozali Tasse Café.